banso totike sika na bangunza. Mewana biso banso tokoki kozwa bisika ya bokaki lelo banso mwatukumi bale na moko sanza azomi na misato mikumo kama na tukumi bale na sambo na manaka ya bakoko na biso yo bapona ni tokutani awa tozomisi matole pa ya bourgmestre ya Monga Fula tozomisi matole pa ya chef de quartier ya Matalimayo tozomisi matole pa ya chef de quartier pardon chef de localité ya Matalimayo tozomisi matolo na bachef kutumie nyonso na biso oyo bazali na kati na bisika oyo mpo bakonzi nyonso oyo bawuti bipai na bapai mpo tosangana na mokolo na lelo batata banene bilengi ya basi mpe ya mibali tosangani awa mpona bokanisi mobu ya yambo luta le 9 luta mokolo ya libwa na sanza ya libwa na mbutuku mibale na zomi na mitano na ngonga ya libwa na bokutani monene ya lisanga ya bangunza na kongo ya Mfumukimbangu mpona bolele pasi ya balindo baso lelo tokutani lisusu na bosangani bwa bangunza ya Mfumukimbangu mpona bokuleli losambo ya boleli pasi ya balindo mpe losambo ya mikolo ya zumi na sanza libwa ya mibu tuku libwa na tuku mibale ya moko na mbanza ya sanda bangunza te totongeli bino na botongeli bino banso bongo malamu na Kongo Mokimbangu bongo ya Kongo. Haleluya, vivamo uonani wasolele yurayale milemo oyo ya Mokimbangu ekoki koleka ata kokete nguza kaka runyanyaliza na bongo totika kofingana mpe koloba mape na Kongo ya baye bazali kobunga bitumba ya balindo mpo wana ezali boyokani te kasi bokabwani na biloko ya bakaya balobi lobi ne se mange pas ebili koloba kozanga biyokani ezali kokabwani nzoka biso banguza esengeli toyokana tolingana totonga bomoto Nayano, Namibri 2005, nous avons présenté cet esprit au Congo. Nous avons poussé à l'ESSEC. Nous savons les Arabes, il y a 65 Mangamba et la Pédalo. Nous avons 2006, Bapélébi de Moutou, à Sansaki Bangunza, à Télébi Montama. La délécation, Fédélo Prévade, Bolombe, Bangunza, Bazonga. Nous avons pris 2009. Basangana tuko basongaki na avenue Kindongo na Kindanseki na Seko Hafu. Biyokanaki tena bisanisa.
la Kimpani na Luembo kitoko bayimbeli biso wana milimo ya bangunza kosenga epafu mokimbangu kibanguni Kimbangu wiza fikolenza Kimbangu wiza swalu Kimbangu wiza fikolenza Kimbangu wiza fikolenza Kimbangu wiza fikolenza Kimbangu wiza fikolenza Fikolenza ya bandombe Kimbangu wiza fikolenza Fikolenza ya bandombe Dombe, dombe, dombe Mukanda ndombe Kimbangu wiza fikolenza 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 Fikolenza ya bandombe Kimbangu wiza fikolenza Fikolenza ya bandombe Dombe, dombe, dombe Mukanda ndombe Kimbangu wiza fikolenza Kimbangu wiza fikolenza Fikolenza ya bandombe Kimbangu wiza fikolenza Fikolenza ya bandombe Dombe, dombe, dombe Mukanda ndombe Kimbangu wiza fikolenza Kimbangu wiza fikolenza Kimbangu wiza fikolenza Dodo kolo, dodo kolo Kimbangu dodo kolo, dodo kolo Kimbangu, Kimbangu wiza fikolenza Kimbangu wiza fikolenza Fikolenza ya bandombe Kimbangu wiza fikolenza Fikolenza ya bandombe Dombe, dombe, dombe Mukanda ndombe Kimbangu wiza fikolenza Kimbangu wiza fikolenza Kimbangu wiza fikolenza Dombe, dombe, Dombe dombe Mukanda ndombe Kimbangu wiza fikolenza Isabilandia ya kipavita Isabilandia ya kipavita Tana matamba ya kipavita Toninga misala ya kipavita Isabilandia ya kipavita Isabilandia ya kipavita Dalinga bakambi na biso basa
kokende liboso. tozobela nini na ndeko na yo otuna na loboko ya mobali tozobela nini ndeko eyano ekozala te bandeko oyo aza na eyano
ya oyo bauti kotuna aya lola sikoyo tozoyela eloko boye botala na lisusu yenge batoto yenge musulu yenge musulu yenge batoto baguza ke yengo baguza ke yengo omoni losako oyo topesi mokonzi ezali ya bakesa eza ya babuki soki bayokotekanga mikro oyo te akoloba na ngai oyo akoloba eza ebele mokonzi aza na 3 heures du temps matondo mingi batata matondo ba mama bandeko matondo tala lelo tokokisi ngula mibale mpona oyo etali libwa ya mbala oyo ebakisi susu yango moko libwa mosusu poso kozwi mibale obakisi na libungutulu ezali mibale obakisi na moko ezali misato soko obakisi na motoba ezala boni libwa ane na biso 2016 ezosala biso libwa yango etindaki tokutana lisusu bokutani ezali ya bilan te bandeko po soki tolobi tosala bilan ya mosala oyo esalami mbula mobimba oyo bilan ezali totalement positif ko oyo etali fumu vulusi tata Kimbangu échec ezalaka soki bomoni bozalaki mitano bovandi na sale botangi nkombo ya fumu vulusi tata Kimbangu omoni ke après 1 heure 2 heures 3 heures botikali mibale bamisusu balobi tokei zongo misusu oyo tokei boye boyeba ete botikali bozali bana bilaka bozali baponani bandeko mosala oyo ezali ya disekite biso baoyo balokotaki biso na fulu bandeko fulu wana ezali fulu ya bavin rouge ya bachampagne fulu wana ezali ya bajipe ya kitoko fulu wana ezalaki ya basi ya kitoko ya bikolo nyonso fulu wana ezalaki ya bavoyage na bafeste na babusiness ntango alokoti biso atindi biso na info na ye mpo info na ye ezali école ya formation ya baofficier na ye ezali aloni biso bandeko botala ndenge tokendi kokemba oyo tozokoloba eza ya lingala oyo ya solo neti toza boye eza neti boxer beta ye makofi na libumu ndeko kao eza te mosala oyo ezala ya lisekite base deklaraka jamais nazali boye na kati ya mosala oyo ezali ya baponami bandeko bon bapesi ngai 2h50 minutes 25 minutes 25 minutes likambo te mais
eloko nalingi tosolola d'une manière générale nazobenga yango tososola ekozala na mwa basuteme mike mike eloko nazosenga na technique basala mwa effort mpo toyokana malamu ngai ebeli popo ndongo mwana ya kwaza na soa papa azonga na mboka ya molimo papa na ngai mwana ya ngati auta na ngambo ya ngombe mama na ye mbunga mama na ngai kombo soa tata na ye awaye ndongo okoyokaka ndongo ebakisama epa na ngai na mama na ye baswa bango kote ya bambandi ya bunga papa baza kote ya ndolo liboko na Équateur na mosala oyo tobandaki koloba tobandi yango na 2015 mais na kati ya banguza bauti kotatola balobi bazwaka biso bandakala nzela tolekaka wana ezalaki fulu ya solo mpo na kati ya fulu nyonso ezali soko obimi na fulu nde okomi mutu ya solo yango tozosala mosala tozosala lelo ntango fumu abandi koutilize biso lokola outil lokola pignon atindaki biso tomona tata kusu toyaka mpona komona ezalaki mpasi bandeko mpo tobenganaka ye na chaîne na biso BRT Africa séance tenante ezalaki neti boye tozosala biloko en direct ngai na ndambo na moni azotanga nkombo ya kimbangu azodétruire bible na yesu nasiliki nakanisa lisolo yango tobetaka yango awa ne pase lelo oyo wapi ngai toya awa tokutanaki na tata kusu na biro na osala bino contre rendu ya lisolo wana te po ezalaki lisolo moko ya likolobi me alobi na nga boye nga mpe nazotransmettre epa na bino alobi na mosala oyo ya molimo oyebake ozali lokola mbuma ya nguba oyo ya mopesu babwaki yo na bilanga il faut opola nani ntango ozopola okobimisa na nsima oyo babengaka bourgeon mona kasa moko ebimaka ya kitoko na kati ya zelo na mwa mai oyo etangami mai oyebi ntina na yango eloko wana emake ngai na mbulu nga naza na molemo bandeko ntango tokutanaki na tata musu ayebisi biso alobi mosala oyo oyo batindi yo ezali sekite tosi tobandaka yango me lokola alongoli yo epai yo ozalaki atindi yo ya kosalela ye yango soki lelo nga nazwi yo nabandi kobenga bato mpo baya tosangana pembeni mpo tosolola bakoloba musasali sikoyo yo kende nano okutana na bango bandeko nakanisa tata landu oyo apreside biso awa apesaki bino badetail tosali mosala lelo oyo mpona biso motu neti biso ndenge tozali boye bokabwani na kati ya bangunza ezali te bokabwani ezali te bandeko mpo nga naza na kati neti mopepe oyo akopema ngai nyonso azopema ngai mopepe kouta na zola mokonzi
boy na ye kaka liboso ne wana apemi mwasi na ye mpe apemi mwana na ye mpe apemi mpo mopepe alekaka partout mopepe apona mokonzi te naza na ngai nazali neti fourmi okende na mbeto ya roi ata reine Elizabeth ndenge alobaka epai ya poto kuna omona na ndako na ye fourmi azali biso kosala tozosala yango wana koyinana na kati ya banguza oyo ya bosolo po banguza bazali ya solo mpe bazali me na baoyo bazosalela fumvulusi tataki mbangu ya solo koyinana ezali te po ezali neti tolobaka na kati ya makusa olamuki na tongo soki oyoki makelele na makusa te mama azolamba te donc tata atiki eloko te me soki mwa makelele nkanya ebeti lutu papa eleli mwasa na mbele kpe epasuki wana boyebi ete na midi na nzanga okolia oyo ezali kosalema lelo na kati ya banguza me soki esalami te bongo bilaka ya fumvulu tataki mbango ekokokisama ndenge mingi ye moko mpo tokoteli yango na oyo aza kotinda biso na oyo tozoluka toyeba alobi mpona ete motu moyindo aatteindre maturité spirituelle bandeko akoma na oyo ya bomotu ya boyindo ayebake azali motu moyindo oyo bazoloba na français maturité spirituelle ça prendra alobaki nini kozwa ntango soki lelo oyo tolamuki mbala moko profesi oyo ya ye wana esalami te eske tokoki kovanda ndenge tovandi lelo boye ebongaki mikakatano ezala bandeko ebandi lelo te mpo kombo oyo ya ye wana fumu kimbangu bandeko kimbangu elasi nini boyebi yango koleka ngai ntango ye abimaki ntango abandaki mosala na ye bangunza mosusu bazalaki te nani yango oyo lelo akomi na notoriété ya fumuvulu tata kimbangu nani lelo oyo akomi na kombo oyo wana na kati ya mokili bandeko tozokenda bareunion ya minene soki na kati na yo avant okota ovanda na bachinois ovanda na mindele ovanda na baindien oinvoke kombo wana omona bilongi ya bato echange na kati ozosala yango na kati na yo invocation depuis na koti na mosala oyo ntango nazosala invocation na kati na ngai nazokota bandeko anglais ezobimanga na koloko nayebi anglais mpe malamu te mais oyo ya moke eza kobima bato bazolinga bacomprendre sens eloko oyo ezokouta na yo omona bilongo ya bato echange epa na yo kozwi autorité sur salmo voke kombo wana eza kombo ya liseki te ngai mpo na ngai bangunza bazali kolokana malamu bandeko tobetela bango eloko na kosenga eloko moko bapekisi biso tofukama mabolongo nde ndenge nafukama awa eloko na kosenga
na ba oyo tobengi banzedeneke ba collaborateur ya ba chef spirituel bakozi ya mangoba nazotala bino banguso soki ntango mosusu mwa bomoto mpo ezali elingi edomine po babengaka mosuni tosala effort tozokisaka na ye moko fongo tozotaka libanga parce que souvent eza ba collaborateur moto bazotia mokulu kati ya bamitu. Et là, je pèse mes mots. Tout ça, ils s'abango, bazala, et l'autre moko, ils s'en moko, pour le coup là, aussi, to longoé, na étape ya etumbu, na koso que la maman moqué. Le coup là, to longoé, na étape ya etumbu, beaucoup moins la puissance divine. Puissance spirituelle. Il y a beaucoup de choses qui très bientôt. Oyo akoluka atia zizali na kati ya banguza andimaka komema responsabilité na ye. Pour frapper ya baleza fibote oyo pa bazobeta. Maloyo ezali cercueil babandaki kolakisa depuis mpo ntango ya mutu ekoki ntango oyo ya 4e génération oyo ye moko atindikaki mutu na ye mutu wana abandaki depuis na kanisa 1981. Tout le monde a 1, tout a payé. 9, 1909. 8, 1, et ça dit 9. Tata Koussou n'a pas ça en 1980. La Koussou. Tosala mosala oyo na bokebi nyonso mpo mosuni eza ekaba osakala nango te. Mosuni mutu ezokotisa biso habitude. Habitude ezali ennemi monene ya mutu. Soki otali bien biso baoyo tokoli na mwa mboka na village mpenza tokende bavacance balakisi biso kotia motambo. Totiaka tobando kotia motambo na nzela oyo nyama zokoleka atiki batrace. Ntango tokotia motambo wana eloko nini ezokoma nyama? Eske eza motambo ou eza habitude? Eza ezaleli. Merci Mboza. Ezaleli. Tozokoma na temps moko spirituel. Tozokoma Congo et qu'on va diriger la roi divin. Quoi voulez-vous? Soki lelo ye moko aliko ya albaini moment où ça ko précéder ye ozala nini? Et vous allez bateko. Vous allez moment wana et vous allez mettre. Tozwa nano na ngambo kuna epai ya papa Chimanga. Soki ba bibi 3 ou 4, est-ce que maboko ne kobeta makande wana? Il faut libonga ezali moko. Tondima moko nano abanda wa chapitre wana na lini nano toglosika ngoko na ngai na libeko mapona bino pona biso nyonso ndenge tovali awa ete likunia koswana kofingana na kati ya banguza ezali
ezali oyo akolinga komema responsabilité na ye, c'est son problème, eza problème na ye. Bandeko, biso nyonso awa lelo tozotatola kombo ya Fumu Vuluzi Tata Kibamba. Mpona nini nga nakendeketi Fumu Vuluzi Tata Kibamba? Présentation ya mutu epa na biso yango wana elingi kolakisa oyo azobenga ye Fumu Kimbangu, est-ce que aza na tort? Oyo azobenga ye Vuluzi Kimbangu, est-ce que azali na azobuka lokuta? Oyo azobenga ye Tata Kimbangu, est-ce que akosi? Ngai nabengaka Tata Kusu, est-ce que nasali lisuku? Eza kotosi, eza kotosi te. Bongo ye moko na 1944 koyeka ngo koyeka apesaki nature esaleli ya bapouvoir na mboka oyo. Tango Kasavubu alengi, est-ce que asalaki kobima abimaki libanda na oyo Fumu Vuluzi Tata Kibamba alobaki? Tango engambe eto tato wana obebi mobutu ayaki pendant 30 ans babaseni sous 2 ans. Tango asalaki mosala, est-ce que abimaki libanda na oyo balwaki na 1944? Tango oyo bisatu ayaki, est-ce que abimaki libanda na oyo yalobaki? Ndenge tozokende na boye boyebi epai touti tango tozokoma na esika oyo babenga nzila panda ya milolo na mboka oyo na libota oyo wana basengaka 15 ans moko te ya punition ya mboka oyo esengamaka bandeko. Bobangi ezala te tosala mosala na bosembo mboka oyo boyebi yango mpo mingi tozotala na awa toza bata génération moko mboka ya Nyembo Shabani ya Lunda Bululu Vundwa Betepe Mako Mbanda Zamboko Atumba Eluki Général oyo babomaki ndeko nani Général nani Maele Bamabaramoto Weregemere Itambito Katanga Mukumadi Palipai Wasiakasike totanga bango bozomona bango na kati ya babako pepe na Mobutu bozomona bango oyo nyonso oyo mpenza azali kolanda politike ya mboka oyo soki botali bokoloba soki Mobutu alongwe awa tozaka vundo ako soki soza vundo oyo te ezala mbanda so mbanda te tozaka eluki te tozaka mayele po ende aza fort bapesa ye kutu kongo mitango ekomaki ete elaka esalema nani akoki koyebisa biso na bosembo tozwa nano novembre décembre 2000 ke ayebaki ke Kabila oyo lelo Joseph akoleka mokonzi ya mboka atombola misapi toza ebele te totombola misapi donc mboka ya bilaka bandeko mboka ya bilaka on a demandé 15 ans parce que bafingaki bato parce que batretaki bango na bakongo nyonso mpo na biso ndenge tozotatola kongo oyo ya Kimbangu na bosolo. On a fait que traverser depuis 1960, on a fait que traverser la période il y a Etumbu. Potoko kisa elaka oyo yemoko oyo tofate lelo awa alubaka. Pour atteindre nini maturité spirituelle.
c'est un passage obligé. Tolinga te ezali passage obligé toleka ki wana parce que mboka na biso ezali mboka oyo etindami mboka ya bilaka. Kombo na mboka na biso Congo. Congo elakisi nini? A Congo mongali. Elakisi Nzambe mboka oyo. Kombo ya mboka ezali deja Nzambe. Nga otia kule loko te. Boyeka moko likanga, bino kokoti babisala, kokoti baba. Kokoti ba formation, nga yebi na ngelo kote. Mais tomba nyola. Tomba nyola. C'est-à-dire tout ce qui se passe aujourd'hui, et pas na biso, na mboka na biso, to ebakeke comment mandeko wana. Mais tu es kokoma à 4e génération. Oh yé moka lobaki. Alobaki yango, alobaki yango. 4e génération en français, précurseur. Alobaki bakabité. 4e génération pe ekolekate. Oyo nyonso alakaki ekokokisama lokuta ou mabe. Na yango il faut tolukaka, tomanyola, tososola. Po tango azoteya omoni vutuka soko lobi nga aza kitwani oza vutuka te ebandaka na kivutuka po tokoma bisanga kitwa kube ebandaka kitwa tokoma na vutuka ebandaka vutuka soko lamuki te okokreye eloko moko te okofatisa eloko moko te nakosi yango wana ye ntango alamusaka biso depuis 1921 il a fallu toleka na banzelo wana ya bitumbu ti tokoma na génération oyo ya biso génération oyo eyebi le 12-2012. Est-ce que génération oyo ekoyeba le 13 nayebi te so 13 mois pe ezalaka 2013. Donc génération ezali génération ya baponami. Mais na kati ya baponami est-ce que moi soki ezalaka te ingeta wana chapitre na biso ya liboso ya mibale po tolia bato ntango te. Tango yo moto futuki tango molimo eza na kati na yo ndenge tovandi awa il faut ozala na moyen ya koexprime yango ya kolakisa na bandeko mosusu baninga mosusu ete oyo nga nazoloba tala euti na fondement boye euti na base boye euti na nzela boye toke likolo tokita na se bandeko mateya oyo biso na mosusu totanga eloko nini mpenza tosali nango na ekolo na biso lelo bateorie économique nyonso biso totanga tosali nango nini na mboka na biso lelo nazoka diplôme badiplôme yango soni et en plus nazwaka yango na France nazoka yango soni mpona nini natangi na monoko ya bikolo mosusu nasali exercice moko dernièrement simple nalobi babi na ngai dans quelque chose est dans des dents à l'intérieur quoi D-A-N-S dans mais ceux qui ont dit que ce n'est pas français en awa seulement avec habitude ya koloba français tozokanisa ke tozoloba na ndenge ya monoko mpenza ya mbotama ya français mokolo ya liboso na ye awa
nayoki bana bazoyemba bazalaki kuna bayembi debout congolais na lingala na chiluba na swahili na kikongo bao bazalaki pembeni na bamonaki mai ya miso ekitaki ngai bandeko. Nous sommes dans cette situation-là. Situation oyo ezali ete il faut les loto pipa na kati ya bongo wana. Est-ce que ezosenga pesa que biso bafutuka bana bilaka tozala représenter te na kati ya bainstitution? Totika kaka bacatholique, baprotestant, baéglise de réveil, bateau dans l'Assemblée nationale. Totika kaka au franc-maçon, Rose-Croix, bakota, bateau dans l'entreprise biblique. Yango nazosenga na bino olimbisi mokonzi na improvise nazosenga na bino tosinye yoma mosala bazosala kuna tosutenaki yango tosoutenir mosala wana mais à condition que esalama mpona bana ekolo yango wana tolinga te baélection eza koya nazokelisu mokonzi bolimbisi mpona improvisation me tokosenga tokotambolaka bamangomba ifo tobimisa badepute na biso ya futuka oyo mpenza akotaka futuka ya solosolo eza te oyelaka biso basaka ya nsima na dernière minute oyo boza futuka te soki mpe bapesaka biso baposte tokoso basaka ya nsima na biso moko il faut tobimisa basénateur na biso ya futuka bamandataire ya leta na baentreprise publique tobimisa bango soki mpe kotia mabaya tokotia mpe libaya koto wana tozali contre mutu te tozali pour mutu te po biso azalaki contre te azalaki pour te bitumba na ye ezalaki bitumba ya bayindo mpona nini ifo futuka aleka
Vutu Kalifa le Kapurwa. Il faut Congo et Congo et Zonga Bandiko. Congo avec K. Voilà. Nous allons à Swahili. Bon, on a mis son combo dans le franc. Dans le présenté. Franc et la suite franc-maçon. Parce que c'est la vision Zimbo, parce que c'est la vision Makuta, parce que c'est la vision. Azali na couleur na ye. Couleur ya moto moindo ezali bleu ciel te na ndeko bakosa bino te wana fumu alakisi biso yango. Couleur ya bleu ciel ezali couleur ya bato bazikisaka nature. Réchauffement climatique wana eza ya biso te. Couleur na biso eza mai ya pondu, couleur na biso ezali moindo, couleur na biso ezali mai ya motane. Tosala yango na esengo ya kosala te, tosala yango mpo molimo oyo atelemi na kati na biso lokola tovandi awa azopesa orientation na ye, azopesa badirective na ye. Okomi yango na kati na yo, bino moko boyebi conséquence. Madame obimisa lokola tatakusu aza kobimisela bino oyo akotia yango na pratique, atia yango na pratique. Oyo akolinga asala na ndenge na ye asali na ndenge na ye me botala epai lokolo ntango tokundai na etumbu eti tokomi na croise ya chemin. Lelo oyo tozali na croise ya chemin, c'est-à-dire na nzila panda ya milolo. Yango moni mutu oyo azwi relève kobe na ye comme par hasard nzila panda nani. Il faut que orientation sur eux et pas une tokokeni. Gauche na biso, droite ou tout droit parce que tout outil boy. Et pas une mot à la biso commis d'élo. Malgré cuivre, cobalt, uranium, diamant, maï, bisnakati, zamba, tout ça. Au Kalatongo, aux autres calculs, mapa et Koutawa. Eza etumbu eza etumbu tolongola yango toloba yango te po tolongola yango tokumisa kombo ya nani kombo ya nani ngeta kombo ya nini kombo ya nini parce que bitumba na ye abundeli 3 volets. Bitumba na ye ezalaki na 3 volets. Volet politique, abundelaki volet politique, abundeli volet spirituel, donc religion, abundeli science, pour tous les savants. Naki mokosusu awa comme par hasard na visité bana awa mwana kenga kabisa na ba 8 ans ya mwasi na beki bebe bado sola naye mwana na bebe kati nyumba lingala Swahili abando ko langa écriture moko na zomo na ngona ba université ko yusu pesi longo na imposer à loi, programme, il y a éducation, il y a formation, il y a pas la biso, pour imposer à moi et côte à la carte, il y a loi à Moko. Soit à vous tout cas, et vous allez d'une manière isolée. Oh, ça bitumba, oh, vous attaquez pas à est-ce que tous ceux qui s'habitent à côté confessionnel, ou bien pour taper côté politique, pour que les faits, pour taper dans l'institution, soit la vie française pour lui.
soki balobi lingala tolobi balobi swahili toloba po finalement bandeko est-ce que toza na ntina ya france na mboka na biso tozokela bitumba ya fungulu tata kimba 3 volets politique, confessionnel, donc religion et science. Et dans la 4e génération, le lot, tout ce qu'on annonce, Mino Goyi. Et Utaka, na Banguza, na réunion ya Banguza, balobaki tokela bana bwanya ya Congo ya Kimba. Tokeli yango toboyi ezala association. Ezala o asbel wena boiter toboyi okozi bolibis toboyi. Ekozala parti politique. Bana bwanya ya Congo ya Kimba. Soki boboyi we sangai tokeli bana bwanya ya Kongo ya Kimbangu mpona nini? Tokeli yango po ezala comme creuser, c'est-à-dire lisanga epai tokolekisa doctrine baprophésie oyo nyonso apesaki mpo na mboka oyo tolekisa yango na nzelo wana mpo tokende malembe toimpose kota na biso ekoma langue officielle neti kikoréen, kichinois, kijaponais so okei na babikolo wana. Il faut baécriture na biso oyo toza nango na kanisa na ndenge totamboli lelo eza mitano oyo nano eyebani. Il faut toimpose yango ndenge mpe soki okenda na bikolo mosusu il faut luka chinois mpo aya koexplike yo écriture na ye mpo ezala chinois, ezala indien, ezala américain, ezala européen. Bandeko bayaka nde epai na biso awa koluka cobalt, cuivre, or, diamant na biloko nyonso wana bakoya baimpose biso prix. Oyebi mpo na nini? Mpo dollar mbongo na bango ekomi mbongo na biso. Mais to imagine que nzimbu lelo to internationaliser yango, c'est-à-dire liboso ya kozwa cuivre awa na Congo, ozwa cobalt, ozwa diamant, ozwa uranium, il faut obongola mbongo na yo na kinzimbu bongo okota nango oya kozomba matière. Tokosala économie ya solo, tokosala économie ya solo. Est-ce que tokorevoir budget na biso de 9 milliards et ça sous na 3 milliards? Ngeta na sukisiwa. Komabino oyo kosala ete na solo tokoka bongo kokoma na ngomba ya bilaka lokola ezali bongo bilaka na bino ndeko ngoma toyo eza na yango ya biso kasi tika ete koyoka ezala ya bino monoko mpona koloba biso kasi maloba maye bakopesama mpona bana na bino ezala bobele maekele bobongisi na ntina ete solo bomai mona na kati na bomoi bwa biso mpe lobi kolokoka bongo koyola biso na nkombo ya fokokimba ebongolo bandongo basi mpe na nguya iye bino bosili kokanisela biso ntango tozali kozonga lisusu mosika tobingelaki to esolo tokoka na mokili ya biso nde bongo biso tokozongisela bino mato totonga lisusu matoyo mingi na batata banengwa bilenge mpe bana banso baye toyanoli lisusu na mbela na biso ya mokolo moko
na ntina ya bokanisi lisusu mokolo moye tokutanaka awa mwa libwa sanza ya libwa na mibu koto ibale na zomi na mitano oyo ezalaka bongo mokolo mwa misato mwa poso esika wapi biso esika wapi umutimbango elongo na baetokotambaka panso ezwaka mokano ya koya lisusu awa na bongo kongo ya ntina ya boleli pasi ya bayini kokanisa lisusu mbele ya kumukimbango oyo ete nguya ya tata badongo mpe bakoko bilima na biso nyonso ya mai ya mopepe ya esobe ya ngomba ya wapi nyonso bakoka kozala na biso elongo mpe nguya ya moto bakomonana mpe bongo minyoko mpe pasi mikakatano nzube kokoso nyonso bakumelaki biso ndenge bakozonga na mibai oyo yango tolukaka nde bongo yango ya maso totongeli bino maso boyei bolamu batondo tokozongisa lisusu tokotanga kombo te kasi mobiangami na mobiangami na esika oyo ozali yeba ete ozali kopesa ono ngonya na lolenge oyo oyanoli lokola mpe bongo lenga bakasa lokola mpe bongo baebasa basusu bakonzi bakambi ya mangomba mpe bongo na bongo balongo ke ya solo tata mama tosangani awa biso baya tobelelaka kombo ya komokimbangu tokutana na bete tokutani tosangani mpona nini tokutana mpona nini tosangana mpo moyindo aza na pasi pasi ya moyindo ekosila mokolo nini pasi ya moyindo ekosila lolenge tani nakolikia tata lengwa elenge to mpe mwana bososoli nde eza eloko eza na ntina makasi pamba te soki yango tondimi nanu teke toza na pasi tokoluka mpe kolonga na pasi yango te yango esengeli tondima ete tozali na pasi te na pasi oyo tozali na yango eza ya motindo nini toliaka tomelaka tolaka totambolaka tobalaka tobotaka nyonso tosalaka kasi motungisi ya makanisi na biso esika tozolela esika tozolatela esika tozotongela bandako esika tozosalela bafeti esika nyonso tozosalela mai ya bomoi na biso mokolo na mokolo susi na susi kaka ona nini susi na susi ata kutu mokolo yango mokosala feti ya libala mongo ezotokana te osenga baninga basunga yo ezomonana kaka te pusa mikolo mwasi azokende kobota ya solo tozozela mwana mesusi esa kobota vraiment kolala kaka ozolala ifosambelelo tata batela ngai na mokadaki na kongo sino tondena nali mo risque départ kaka olingi ozalaka kaka motuka afuta kosambela ozobanga olike motuka eske kokomisa ngai
basusu bazokoya butu eya po azobanga tongwetana bana batungisa ye biloko ya kolia lobi nayebi te ndenge bana bakolia lobi mosusu azoboya tongwetana bazala kaka butu po moto balakanaki lobi mosusu kaka ndenge abandi kotekisa mwa mikate na ye asombaki mwa bikolo mibale ndenge kaka bandi yango boye akomi nano ata na mwa 2000 franc te bazoyeba esango mwana kingangi tona kangami pesa mwana batoto bozongisa naye susi momongo mpe kwei na lobeka yango susi asi nyonso moto mundu azosala ate ozotongisa ndako maso ndako azotongela wana ayiba babreki mabe babekele babreki ya 60 blok yopeke mai kaka moto esimbaka yango mabe oyebi te soki okimela bate nyonso mabe vraiment oke na wenze wenze mpona kotala posa te kasi misolo oza na yo nde ozoluka eloko nini kookokana na misolo otamboli suka emoni te nabenga ngo soki chance moko chance oke kokutana na moku ya soso na lolola misu olobi no nano mpe babia soso elekakala ta mwa moku oyo nazula bango ka tosanisana batonga ntango ezoya kololamba yango voisin na yo pembeni yango naolamba soso ekomeli osi sususi kaka bana bazolia sirtu ya mike basepeli ndenge bazokuka mikuwa ya soso wana ya pete wana metata na mama susi ya somo bana ekomeli banguke eske susi ebomaka te ebomaka embala mosusu okoki mpe kozangela baboti mpo na susi kaka wana bazokanisaka ya ndenge bino boza kolia mikuwa baninga kuna balie soso susi wana ekotanga motema toza kovivre te kasi toza kosurvivre nyonso oyo eyelaka biso koyela soki bososoli ekosala na kati na biso ete ya solo toliaka na pasi tolataka na pasi totambolaka na pasi tobalaka na pasi tobotaka na pasi nyonso na pasi alo tomituni sikoyo yekaka kende likolo na se asalaki biso kaka mpe na pasi totala nano mpe bandeko na biso na biteni mosusu soki tozwi kaka bisuka ya dendo oyo eyaka wa chaque jour na poto baliaka kobele bongo tonga kaka bisuka mokolo na mokolo bakarto ya bisuka soki moto azosala commerce ya bisuka ya dendo seki aza na source d'approvisionnement alors bango bazolia combien de dendo par jour oyo biso tozolia na bisuka dendo yo mpe motonda 4 bisuka dendo siko ye mokutana mpe bisuka no monene aboye moko dendo wana aza ndenge mokolo kama omoni bandeko na ngai eza eloko ya koluka kososola ete eloko eza konyokola biso ezali kolia te komela te kolata te kosala nyonso te kasi ezali nyonso
toza kosala ngo na facilité te tozosala ngo na pasi olati ya solo triko okende kosomba ngo na tombola sapatu na tombola kuna moto wana kuna abwakaki yango abwakaki me soki moto azobwaka na sapatu eza nana kitoko yope olokoti olati yope olati sapatu ye alati sapatu me yo olati oyo abwakaki makasi na bino mibale nani moto misolo oyo abwaki boze na bavoisin bino mokendolelaka na fulu na bango bazwi biloko babwaki na fulu bino bana moke kofuye na fulu alimoji bamikuwa biloko bango babwaki ezala bilamba yango bozodonga yango liboso ya bato wana boza bato te boza biloko nakobanza soki kaka probleme ya voisin na yo boye omoni te oza eloko parce que ozolobeka biloko na ye bongo liboso ya mindele toza banani liboso ya mindele toza banani etoza zero ozala président de la république liboso ya mindele ozala ministre ozala homme d'affaires congolais oza zero parce que ntango kaka tokendeke poto wana ozokende poto bazotala sante ya kisuka dendo sante ya makoso sapato olati wana bautaki mwakana na tombola yo ozokritela motolo azomona bishono yango bomoni meme baministre ya kuna bahomme d'affaires ya kuna baza kotia pression tina badirigant na biso awa me makambo oyo ebandi leleki euti mosika yango wana bakulutu bazali na responsabilité monene pamba te balingi kolakisa meme mpana ntango bango bazalaki mpasi ezalaki balobi na moko oyo biso bana leo toliaki poafu alors que awa kaka na leo tombola mwaka ebetatula Fufo Madaila, mwenda ya kipompa, awa na kisasa. Television au vile mwenzo mwana wakamba na nda. Avant 66 ans, après qu'on a connu les alakité. Et petit na 66. Nous sommes posés à la télévision, nous sommes posés à la droite. Oui, parce que quartier, on ne peut pas faire la télévision par la ville. Le bout de coup, tu peux appeler ça Madoumou, après ça, toi qui vas dans la télévision, dans la balabala. On dit, nous, 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 pas la place de télévision, dans la balabala, pour faire la télévision. Maintenant, nous, 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 euti mpe wana te euti lisusu mosika ya mosika. Mpona nini babotoli biso na ye? Mpona nini babotoli biso momoto? Mpona nini babotoli biso kozala na biso? Mpona no soki tozolia na fulu momoto na biso eza konsidere te. Soki tozotia elikya epai ya bato wana bakambaka biso na chinois oyo azoya kaka lelo aza komonela biso elingi koloba toza na bomoto te. Soki moto azogandela bi ngulu kusaka kuna eske azokonsidere bomoto na yo na basi te makaka oyo imbécile salbet ezalaki ebengeli oyo bazalaki kobengela biso na ntango ya flamand na ntango ya colonisateur. Soki tobeti lisolo bateka bato na mokili oyo bakendeki Amerike mindele barabe bachino na bajaponais bateka banani bateka biso baye basaka biso nde basakaka mpuku bateki biso elelo tozokontinue yango wana sikoyo pasi yango wana eta wana ya kozanga bomoto ekosila mokolo
soki ndenge baza malamu bara bazobima na bolamu na bango bashima mpesi tomoni bolamu na bango seke biso mpe bolamu mokolo moko kosala nini na mpona eya toyeba ndenge eyelaki toyeba nini tosengeli kosala mpe bongo po tokoma lobi malamu nakolike ya tata mama elenge soki olingi oyeba maleka consulte histoire soki olingi ozala mokonzi ya famille yeba lisolo ya famille wana euti wapi olingi ozala mokonzi ya mboka yeba mboka wana euti wapi mpona oyeba eloko oyo okosala tokoliki eza bongo soki oyeba esika likambo yango euti te okoyeba mpe eloko oyo okosala lelo biso bayindo histoire na biso totangelaka yango mabe totangelaka yango mabe tata leo mpona nini totangaka histoire na biso a partir ya koya ya deboka aye kodécouvrir la bouchure ya fleuve Congo nsima na yango babeti lisolo balobi no batutaki bakombo na biso baza basedante kutu banormal bavivaka na keyete baliaka besisa bavivaka na peshe bavivaka na chasse bazalaki na mayele te alors mindele baye mpo bacivilize biso esima na yango meme bake kodécouvrir l'Amérique nde sikoyo babandi kozwa biso d'esclave kokende na biso na Amérique me baye bazalaki kotenga biso selon histoire totangi eza baarabe bateki biso toke kosala yango batanga akonga tipotipe donaliza sefu na ngongolutete pe zambe batanga na zambe ya Zanzibar oyo bateki na bayo nde nsima na yango conférence de Berlin ye bakaboli na mboka ali bayeli biso colonisation civilisation basali na école tout ça. Après Première Guerre mondiale, 14-18, 40-45, Deuxième Guerre mondiale, après l'indépendance. Donc on dit que la grande ligne, la moyenne de temps dans la classe. Mais oyo tozalaka avant ye mondela ya totanga te jamais na histoire na biso bakoyebisa biso ke bachimiste bazalaki baphysicien bazalaki batechnicien bazalaki d'ailleurs kutu mpona kaka kosala kaka ta biloko bisalelo balobi bato wana bazalaka baforgere mpona mayematali kokolokono kwa nzoto balobi bazalaka baguerisseur mpona losembo balobi bato wana bazalaka kutu na nzambe te bazalaki na bakisi na bakisi alors bonoma na eta wana nde premier roi oyo andimaki christianisme asungaki po tozwa civilisation soit disant civilisation alfonso verbazila bainitiative de congobe bangunza ke tosali 5 siècle la civilisation occidentale tolobi français totangi na kelasi nyonso mpo bayaki kocivilize biso baye soit disant kokomisa biso bana nzambe nyonso wana tondimaki tozwelaki yango bamosusu 10 sur 10 bamosusu 100 sur 100 bamosusu 200 sur 200 bamosusu 1000 sur 1000 mais okuma mwana nzambe yango otonda mapamboli kota bisuka lelo toyola na poso na basouvetima modele balaki est-ce que okomaka mwana nzambe mpenza est-ce que opambwamaki soki niveau intellectuel na yo ekomaki mpenza likolo
kosukola bibembe awa ozomona kosukola bibembe oyo oza docteur kuna mosokoli basali na bibembe est-ce okomaki docteur oyo bapesa yo papier moko boye bakoma docteur en réalité eza yo te eza kaka papier wana bomonisa makambo ya mboka biso tokokanya biso mpe malgré toza badocteur il faut kaka communauté internationale pour esika bato ya solo bazali baya kotala na biso makambo aseke likambo moko ezali donc pendant 5 siècle oyo babalolaka biso kaka na kati ya nzungu omoni soki ozwi osi kosala ngo mpe na bakantine otie mai na kantine ozobalola boye na loboko mai ezobalukaka po ekoma nini epekoma na meloloko obaloli ati otikalokaka te elengi na loko esina loke na yo te yo mutu mwini babalolaka ye kaka pakoma na eloko te zero kaka obali zero tope kaka zero obali zero tope kaka zero kaka bongo zero okotala te na kelasi nani asala nini nani azalaka nani kaka azalaka zero akomaka zero akufaka zero ekoti kuna mosusu binomo bakolokaka bakombo na bango baarchimède pesanteur ozonga kutu Pythagore le grand mathématicien Pythagore ya bwingi azali nyonso bana bango te balongo te bana mfumuki mbangu te emona bisolo te mokili na biso ebandaki na kati ya lokuta toyebaki eloko ndeko oyo lelo biso tosangani na nkombo ya mfumuki mbangu moko na moko toyoka masolo ya mfumuki mbangu kasi mpona nini na kati ya masolo ya mfumuki mbangu yesu esengeli azala te mfumuki mbangu azala kaka yeye moko mpona rezo boye bamindele nde bayaka na bible bakumisi balobi nzambe apona libota ya israele nde libota na ye aponaka na kati ya bible ok tozali awa toza ebele me soki kaka ndenge tozoteya boye nabengi ka mwana moko awa nabeyaka tata yo nde yanga bino te nakoni kaka yo nde ozala yanga bino mpe bozalaka ntina bozala yabona mokende bino momutu amaki azali kaka na mwana moko oyeyi bino mokondima susu azala tata na bino masolo batangaka kuna ya israele okona mpe na monoko na biso te nzambe kuna aponaki mwana moko yoka apona libota ya israele apona libota bayindo te tobaloli bapage banano badeliti na suka tomoni makambo na biso te soki balingi babetaka lisolo na biso ote biso kama ote biso esau otalaka akana yango azwaka libabe otalaka esau yango azwa libabe jamais komona esila likambo nde ezali oyo ekomi likambo mosusu eza na tata moko te ayebi ke aza na momengo ye tata akokokufa na kisa na 70 to 80 mwana mpe mbala mosusu akoki kosuka na ba 80 ayebisa mwana nomoni ndenge ozala omoni bomengo eza ya yo mokozwa yango soki tokokisi 200 ans okokotwa mpe ndika na bomengo ndenge wana tata azoyebisa yo te bomengo wana okozwa yango na 200 ans mais yo oza na vi kaka soit ya 80 to ya 90 okoti elika wana nani avivaka awa ata na babendeli ata na bayindo 200 ans to oyoka lisolo kete motu moko nani akufi te lelo aza na 200 ans azali osiko esango ya yesu awa mbula nono c'est
Kama bayatu na nini karata zoya. Karata zoya pour passer ça la nuit. C'est quoi combien de siècles? Oh non, c'est bazela kai. Akenda. C'est quoi mika wana? Et c'est quoi la manière? Alors, nous allons demander la Bible, nous allons Jérusalem. Alors, pour que vous guettez, nous allons payer. Ok. Abingaka na ye Moïse, oyo abomaka Égyptien na Afrika. Barab baye na Kora na bango. Na masolo bayaki soi-disant kobikisa biso, nzoka bango nde baye koteka biso kaka mondele. Wana bolingo mpe bondeko toluki na kati ya Kora esika na biso eza toke lisusu kotala bao baza misu lokola bafungolaka bien mpe na Gillette. Bango mpe toluki lisolo na biso na kati kuna eza te siko tozangi neti masolo toza na masolo te toza na masolo te tovandi kaka boye lokola bitelengano wana siko na bango na dekaki alors bakoko na biso na génération edekaki bayoka kaka lokito elokito wana ezoloba boye toye kozikola mayemanso mabombama toye kozikola ngo nini yango alobi yakololo na Bible mukanda obiro bolobela akomaka bana nzambe nyonso explication nyonso kopesa kuna epai na ye abandi mateyasi biso atanke bato mayele lelo po biso toza baoyo tokokosama lisusu biso tozoka lisolo ngo ndenge ezokende alobi bakangi ye infraction asali il a interprété la Bible de sa façon eza infraction na code nini soko interprété kaka Bible na ndenge na yo eza na bato mosusu balobi Yesu aza mwana nzambe bato mosusu balobi te Yesu aza motinda mpe ya nzambe akanga nani na kati na balobana motu te bamosusu balobi batiaka ye na croix boye bamosusu balobi te atiaka maboko likolo bakanga nani osomo mais oyo ya mfumuki mbangu ekomi ke ainterpretaka Bible na lolenge na tokota na jugement nsima ya kointerprete Bible alobi lisusu ete ye nde motindami mpe mobikisi ya bayi eti evuluzi alobi wilingeta naye kobikisa bango sikoyo tokende interprétation bakangela il a interprété la Bible de sa façon interprétation bato nyonso bateyaka Yesu aza mobikisi ya mokili momoki mbanga alobi tanga na kati ya Bible Matthieu 15:24 ye moko Yesu alobi toke kotanga kuna Yesu alobi atindama kaka mobele mpo na bandelo ebunga ya Israele aza meme mpa mpo na Esau ndeko ya Jacob aza meme mpa mpo na Ismael kaka kulutu ya Jacob ye azalaka mpona bana ya Jacob kaka abu balongo te Hesitation, okay.
wana ezalaki ete ayaki kaka mpona bango lelo aye mpona mokili moko titala nano makambo yango ezobeta na kati wana nsima koloba bongo mwana mwasi wana ye sunganga mpo mwana na nga azobela pena mokonzi alobi eza malamu te ya kokamata bilei ya bana bakonzi kopesa mwa mwana mwasi ala ye koluka lisalisi azobengena akutani na ye moto yesu bazosolola azobenga ye mbwa mwana mwasi alobi likambo te mokonzi mwana mbwa aliaka oyo ekweyaka na se ya mesa aliko esala koelano ekodeli sikotoke koverifie biloko ezalaka na se ya mesa soki baletenga sotokokokwaka se balengulu abengaka bamwa seke biso tozoesila biso bamwa okala bakonzi banaye tana israel balendele ifo tobima na se ya mesa soki tolandi tata wana tobanozalaka kama nasamesa ala bisuka ngendo ekosila te liku ekosila te makoso ekosila te basanite mpe ekosila esoso bisiko toyebi nzoka kolanda tata wana eza kotikala na se ya seke ndenge balobi ayazona na mpona israele eza ya sokuna baliaka biloko na bango nyonso baza kala bawale bisaka mokolo moko te lisolo ya mbwana motu na bana ya patron koke na chasse mbwakaneli biloko na misuni ya minene akangi pene kala kafumba na tilo bayebe jamais bapesa ye lokolo jamais kote bakabolelaka ntiloku wana mbwaza te eza te kutu bazoluka esika mokuwa ya monene ezali merci mokonzi merci mokonzi merci mokonzi osali bien soki basilisi kolia obenge azolanda kombo awutaka nango na zamba mokolo bazwaka ye azalaka na kombo na ye ayakaka mengaka mama ye kombo soki diki soki mili soki nani babengelaka ye yango adibelaka epai ya patron kaka lisolo wana tobandi boye yo ntango ozalaki na mokili na bino ya afrike kombo na ye ezalaka makengo chihuahua kizalilaoko mbui tusa lelo mpona ondimaka moto antoine pierre andré kombo oyebege kangebage impo andimaka kombo amilu tuna ye lingelo bani kombo terese lingelo bani Antoine na masque, Antoinette na féminin. Et comment on peut dire la masculine et féminin? Moi, il a vu le solo la gamme. Libanga, Pierre le français. Comment? Comment Pierrette? Pierre, la psychologue a fait sur le monde de Pierre, c'est quoi Pierrette? Féminin, tout le monde est-ce que donc, quand il a ma campagne, il dit ça, ça me joue, il dit ça, passe, il y a un psychologue. Il va me dire, il va te mettre dans le sol, il va me dire, il va te mettre dans le sol, il va tokeye epai ya kibango tokuti programme na kati ya programme eloko aliposo mpenza alobi mondela kokoma mwedu munga kokoma sike alobi
lobi yo kolia gendo yale isuka yole ngulu ya kolia yole ngombe ya kolia manga utapigana kako ya loni soki biso pe toyoka na bisuka malamu pe kokito ya gendo tokona kana bango tepona lilo bakaka wana koloba tolondela kokoma mwendo mwenda kokoma nani moyiba za libanda liloba nani akotoba na musabile te kana zakana wako wetu tena sana katika na bacha zake marudi endelea baito kunibango kwa peso Simon de Sirène, pour la ménage pour vous et Yesu. Simon de Sirène a outil de la maison de à s'arrêter de côté. Ça peut être très beau, ça fonctionne à la liberté. Defrazioni si qualcuno conosce la religione che è qua non si può parlare chi è si può parlare che la questa cosa è che molto non passa una dai ma se volete la prendere non non la pensi una cosa se tu la muovi ma poi te ne chiami una cosa la sua di sana para di loro che ne sai Mariano toze tuta na moto nyonso ekobima eloko bongo lelo mayele bato batangi na moto ebimi nini zero. Alors soki eza bongo tozonga na barecommandation ya mbanza sanga le 10 septembre alobi boye wana na tango wana tala te na mokanga mpona solo oyo ayeko te akala te bakokanga akonyokoma mingi alongo te akonyokoma mingi mpona pasi na ye nsima monyoko nde na ye mpo mondele akosala nyonso mpenza nyoko na ye makasi kasi bino bomilenge botangisa bana na bino minoko na bino ebele bakokende na poto bakozonga bilenge ebele bakolula poto basusu bakokutela kuna mpe bakotikala kuna kasi boyeba ete mileko moko motangisi akoya esima ya kotangisa pamba te soki motangisi akoya te ekozala mpasi po ete nkulu monene ya lobiko ya bayindo akoya nkulu monene wana ntango ye akoya ngidingi te ekozala solo ekozala liwe ekozala kobete ekozala kasi yango yaya esengeli batangisika boyini bokoma kotanga mokanda wana bokoyeba mabongami parceke moyibi esengeli okanga ye eloko asaleli o ayibi
okotanga Matthieu 15:24 epai mosusu te kaka na Bible. Ainsi sokotangela kwa na Bible yebise akoya kosala nini soki akoya kaka kozongisa makambo ya Israeli. Okotangisa na Bible. Mais Bible eza mokanda na yo te okobimama na biso mpe bayini tokoza mokanda na biso. Sima kokanisa pasi wana alobi bakonzi ya yambo bakonulaki mondele makasi bakokokisa na bango kaka baposa ya bamindele bakokokisa kaka posa ya mindele bakokokisa posa ya bayini te. Yo ndeko na ngai oyoki makambo wana oyoki yango elobamaki na 1921 ntango tozwi baindépendance bakonzi na biso balulaki kimoyindo to balulaki kimundele bayindo kano ya bayindo baluli kimundele to bake na poto eske esalemi te ebele bakufeli kuna bazongi bibembe basusu bakungameli kaka kuna. Alobi botangisa bana na bino minoko na bino eske tozosala ngo tozosala bana na biso tozotangisa bango minoko na biso na banzi te soki tosali yango te toza libanda ya programe po tozala na kati ya programe esengeli totangisa bana na biso maloba wana programme wana ya Kibangu nde ezoprepare lobi ya bayindo oyo ekosala ete mundele akoma mwindu mwindu akoma mundele mundele ndenge kokabola biso biteni kala mingi te bayaki kotubelango balobi tokaboli bino ndambo toyeli bino so akiza chrétienité tokataki bino maboko tonyokolaki bino na motema nyonso mwana ya Kibangu mokolami ya Kibangu yo moyindo profesi ya Mbanza Sanga mokonami Ngunza pamba te bayebanso bazopelela kongo ya Kibangu bazali bakonami mpona kokumba sango ya Kibangu epai ya bandeko na bango tozosala yango ingeka biso na banzi tosanganya po tosalaka yango soki tozosala yango te tobali boye te malamu bayindo basosola nani wana Kibangu Kibangu asalaki na mokolana telema mpasi etaki akanisi ndenga konyokwamela ndenge bandeko nde bayindo bakonyokwamela ndenge ekozala etayebisaki emayokosi esalaki pasi eske yo mpe ndeko nesika ozalaka osi olati kongo mfulu Kibangu pasi ya ndeko no aza pembeni awa enyokolaka makanisi na yo ndeko no ntango azonyokoma pembeni eske yo mpe ezosala pasi wana ntango yo olali na ndako ya malamu baninga balali na ndako ya mabe eske ezosala mpe pasi mfulu Kibangu pasi ya ndimaki ya 30 batulela kidoloka otakati ya kuwana monakisi baninga pasi amonaki pasi oyo nyonso bayindo bazoyoka eza eta oyo bayindo bakokaki kozala te eza eta oyo bayindo bakokaki kozala te kotala bayindo ndenge bazaleli bakoteli bango nyonso bana na biso bazoyeba bana na biso bayembeli biso bayengo moko bazongi lisusu na 80 tele ntango sango eyaki mokolo ngo namotiema bango mpe nayengo yopeeza makanda mabatu etiaula nayebi te
esika nini kokuta kosemela bayindo soki bokongo pete botyasina mwana lwengo wana okotyaki wana kote kobandela botyasina mwana lwengo wana kaka place bozali diamana or, cacao, café, zinc, manganèse, nyonso. Mabele, okwaki kaka ngoma boye oti yango moko. Kasi bombo ya bayindo pasi vraiment. Kimbangu asa kolela pasi ya bayindo. Kuna bayindo nzoto na ye ekoliokwama. Nesika oyo yo ozali Kimbangu alobi karate bazokanga ye mpe nzoto na ye kokota na pasi ya makasi, pasi wana mpona yomo sikoyo motema na
motema na yo esika ozali mpona pasi ya bandeko banso oyo tozali awa pasi ya bandeko banso oyo toza na bango na bakartier pasi ya bandeko na biso bayindo banso na banzela oyo tozali kotambola na yango kimia ezala mitendo bano moke nakobandisa na biso pasi yango ekosila mokolo esika oyo tozali mpo tosangani lelo biso toyi kolela mpona pasi ya bayindo mfumukibango alobi pasi ayokeli biso toyebi ete moko na moko ngala kituna osi moko na moko mpona pasi ya mfumukibango mpona pasi ya mfumukibango moko na moko na biso banso esika ozali kanisa pasi tokokimbango ayokaki mpona bandeko bayindo lelo bayindo bayebi yango te tika tosambela mpona pasi yango esala ete bayindo na bisika bile bazali bayeba ete ezali na oyo ayokaki pasi mpona bango mpe ayelaki bango solution kasi bazoyeba ete pasi ezolungola mpo bayebi ete pasi ezolungola tata sala ete bayeba ye afungola bizimeli bayeba ye afungola bongo mpo ete bayindo bazonga lisusu kozola bayeba ete bazana oyo ayaki kozikolela bango mabombami mpe baza na ntina bakota na kati ya mabombami wana bayeba yango na bozindo basalela yango mpona bomoi na bango kopasi ibamekende pamba te biso bayinde tokoki kokoma kaka kozala na mowumbu te tosamela